Bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît, comment expliquer une crise cardiaque et ce qu'il y a dans hypertension? Mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation. Beaucoup de pensées. Surtout dans le monde, on a besoin de la pauvreté. Dans ma campagne, chaque jour. Ouais, moi j'ai. Oui, crise cardiaque. Bon, n'a bien vraiment, n'a bien. Crise cardiaque, il y a une crise cardiaque. Naye bande na expliquer ngote mais na bika eza maladie wa moko ezwaka mutu kaka mbala moko boye vraiment donc mon symptôme nango ça on attend moi idée idée vraiment zate idée vraiment zate ça va oh ma dédé boni maman dédé ça va bien ma dédé vous expliquer bato bazolanda biso à travers le monde crise cardiaque na hypertension et ya na nini crise cardiaque na hypertension ka mingi na ba penser ba souci sozo ka sa mingi hypertension de yaka parce que crise ça donc o akimila qui est belé subitement quand mort yaka na yo mo pe muto o sakimila qui o yeba no pété o piqué ka crispé OK même sous des barré de cœur crise cardiaque ça plus na barré de cœur mais hypertension ça plus les pensées les soucis aux yeux le remords muki o tela mutu aux aussi sans roté quand d'ailleurs barré de soucis zarani soucis ça ah le na zumuroté ah gaye o bani o kansango tongo pourquoi tongo pendant 2 ou 3 jours 48 heures déjà c'est même 24 heures déjà l'initiation est matibée. Autant en fait baba symptômes nango ya rende symptômes nango ko mutaye. C'est faiblesse, c'est un manque de sommeil, mais plus c'est ça la faiblesse. Tu te sens faible parce que attention qui dit. Pour ça sur la normalité. Tu deviens patient ou comme malade. Ce qu'on va nous sentir mieux et ça oh ba signe au tebi ke biso so baba. Biso so ba minga ngate. Attends ça médecine te. Pour la fatigue. Bandeko balandi ya Kuli Média Télévision, chers internautes, chers abonnés à la chaîne Nabiso, na pesi binombote bipai nyonso bozolanda biso. Merci mingi ndenge bozo continuer ko s'abonner na chaîne ya bino ezali Kuli Média Télévision. Na pesi bembote lisusu na oya zala patronne la patronne na biso, madame Françoise Vita depuis États-Unis d'Amérique. Pona bino bana ya mokili mobimba. Lelo tokolobela sujet moko oyo ezopesa pasi na mabota na kati ya mokili mobimba. Ezali ba maladie oyo to pe ba crise oyo ba bengi crise cardiovasculaire to pe hypertension, hypotension pe lisusu tokolobela AVC. Kasi pona yango na yambeli bino invité moko oyo lelo ako éclaircir biso akolobela biso ba maladie wana e uti wapi ba maladie wana e bandaka ndenge nini pe ba signe na yango nyonso wana tokozwa ba précision lelo kati na émission na bino na invité oyo to yambeli bino kasi yambo na yambela bino invité wana na kosenga na bino to landa nanu micro baladeur oyo pe tokozonga pona kokota na ban ya émission na biso ya lelo. Oh ma dédé boni maman dédé. Ça va bien. Ma dédé vous expliquer bato bazolanda biso à travers le monde crise cardiaque na hypertension et ya na nini mingi. Crise cardiaque na hypertension ka mingi na ba penser ba souci sozo ka sa mingi hypertension de yaka parce que crise ça donc o akimila qui est belé subitement quand mort yaka na yo mo pe muto o sakimila qui o yeba no pété o piqué ka crispé OK même sous des barré de cœur crise cardiaque ça plus na barré de cœur mais hypertension ça plus les pensées les soucis aux yeux le remords muki o tela mutu aux aussi sans roté pour d'ailleurs barré de soucis zarani soucis zara ah le na zumuroté ah gaye o bani o kansango tongo pourquoi tongo pendant 2 ou 3 jours 48 heures déjà c'est même 24 heures déjà l'initiation est matibée. Autant en fait baba symptômes nango ya rende ba symptômes nango ko mutaye. C'est faiblesse, c'est un manque de sommeil, mais plus c'est ça la faiblesse. Tu te sens faible parce que attention qui dit. Pour ça sur la normalité. Tu deviens patient ou comme malade. Ce qu'on va nous sentir mieux et ça oh ba signe au tebi ke biso so baba. Biso so ba minga ngate. Attends ça médecine te. Pour fatigue mingi à tout moment. Alors toi lié aux autres alors quand tu lié te aux sentir un manquement. Donc moi qui m'y a été.
Merci beaucoup. Pas de problème. Adversaire on a lelo. Joyeux. Joyeux anniversaire ma dédé. Na bi kerten c'est des oyinda lelo. Yaka toka bola gâteau. Nazoya. Bonjour papa. Bonjour. S'il vous plaît, expliquez sur crise cardiaque et ce qu'il y a dans nini to hypertension. Mauvaise alimentation. Mauvaise alimentation. Beaucoup de pensées. Surtout dans beaucoup de gens qui ont la pauvreté. Dans ma campagne, tout le monde chaque jour. C'est un symptôme dans mon symptôme dans mon dans ma cellule. Ma cellule ne peut fonctionner sous bien terre. Mais il y a que arrêt cardiaque et commémoration de arrêt cardiaque est étape à souka quoi. Et on a fait un médecin. Merci beaucoup. On continue toujours. Full bonjour. On est ingénieur full. Le seul et l'unique. On a ingénieur full. On a JP Kisikungo. On a Boyo Kako Lelo. Ceux qui sont Boyo partout dans le monde. On a ingénieur full. JP Kisikungo. Deux fois. Mort à toi en Afrique centrale. On a deux fois. Tu continues. Oui, crise cardiaque. Crise cardiaque. Hypertension, crise cardiaque. Oui. Il y a un symptôme de crise cardiaque. Bon, naebi faisait la ka ba makanisi. Monsieur la makanisi ndenge na yoka ba monsieur soki ba lekisi trop ba alcool ndenge selon ndenge na yokelaka. Ba lekisi trop des alcools. Comment je peux le dire encore ba bilo comme lili trop ndenge na yokaka nyosto wana. C'est un peu ça que je connais. Merci beaucoup. Merci. Ouais, moi j'ai. Oui, crise cardiaque. Bon, naïe bien vraiment, naïe bien. Crise cardiaque, c'est nini, ya kana nini crise cardiaque. Naïe bandé na ou expliquer on te mais naïe bien eza maladie wa moko ezwaka mutu kaka mbala moko boye vraiment donc on symptôme nango, ça na on tala mo idée te idée vraiment zate. Idée vraiment zate. Ça va? Comment ndeko? Yaka ndeko Christian le tonto pas rose à la moi matière. Est-ce que ndeko Christian na ora oye ki ndoto ye barano AVC, crise cardiaque, hypertension. D'après yo ndengo yokela yango. Ezaka pena nini ça uta wapi malade wana? Non. D'abord on a ça AVC. Lelo na mboka na biso to ba mama AVCT. Mais lelo ya pe comment tout le monde a ba réalité. Au monde na mutu loboko lembi, loko lembi. Mais non maman ponanga. Ne na ebeli AVC za likamna wa raisonnement. O ba benga souci. Makanisi. O lelo na réalité ya mboka na biso ba condition de vie. Donc zo mona batu ba ozo ba AVC. On a kala na tawa mobutu. AVC to ba reza yi malade ba tambongo to mouvancier mo so ba longole boulot pas souci pas mais le comité lelo ba azui mutambongo basale kumoko boto likamo mo boyeli mba moko souci wana bu azui AVC. Mais lorsque AVC comme pas bato en piaka kotaka na mama et momo na bato. Mama yi. Ce que comme pas babola pona nini passe za na mboka. Et on mona lelo ne bato ba comment ba AVC. Le AVC zara likama souci. Merci. Passe yeleki. Passe yeleki. Ya on mona mutu ba comment tala na ozwa wapi na sala nini raisonnement na mama lobo lembi ba lokolo lembi mutu edoki. Vous avez rappelé à Moutou, hein? AVC Banda na Moutou. Tellement trop de raisonnements. Trop de raisonnements, mon arabe, bou la mogi maman, le beau lembi, le colopé lembi. Donc, pour n'en pour n'a pas. Et puis, crise cardiaque, hypertension. Ils ont pour la réalité pour en amboka. Et quand vous voyez l'opé, ça va bien. Allô? Maman Koufi. Ah, maman d'ailleurs. Vous avez AVC. Mais mingi, ils ont pour na passi, nzala, ntsatu. Merci beaucoup. Danger. Merci beaucoup. Nous avons pour la crise cardiaque. La hypertension. Bon. Tu vois la maladie, on a crise cardiaque, hypertension, ou tarawap, nanini. En fait, la crise cardiaque, il y a un makambo et ça la choc na mutema. Et rozala, au fandi boyoza na lopang na gombe, oyoki, o babotoli lopang. Si on lopang wana izaka yango moko. Nde esala yo lia bana na yo batanga balata basala ba makamu nyonso sikoyo yo kaka un jour ofandi boye awa ndenge eza boye ba jeep ya mura eza awa babotoli lopango okomi kuna o kingani ya botoli ozomona ofandi boye yoki
o ndenge eza wana noko afutelaka yo mbongo ya classe adaye ozomona nde remarque nga na si nasali place bamaladi wana mpenza ya bacrise cardiaque ba AVC eutelaka mpenza na bamakambo moko ozalaka nango eloko otieli motema okozala ofandi boyoyoki magasin na yo na zandu epeli moto sikoyo yo moko oyebi ke capital eza na kati wana ya magasin ezwi ata $15,000 ba $15,000 wana nde eza capital na yo nyonso okobandela wapi ozomona nde place penza maladi wana eutaka yango wana. Merci. Merci. Ndeko yoko bakisa nini? Oyebi crise cardiaque non? Ouais, nayebi. Hypertension yebi. Nayebi. Eyaka mingi na nini? Bon, mingi ndeka bandeko msuba otoloba eyaka na ba raisonnement na ba biloko ya brutalité quoi. Ce qui mutazu choc to moi eloko moko marqué na vie na ba image ya mabe nde salaka e abanda kokuya ya maladie ya nini cardiovasculaire ce qui. Merci. Kitoko. Wana mouti kolanda ba quinoa touti poser bango moi ba question oyo bino pe bomitu na katango mususu boyoki ndenge nini bango bamonelaka maladie yango to pe ba crise yango kasi invité na biso ya mokolo ya lelo ezali bongo docteur Chamba Grace wa azali penepene na ngai mbote docteur mbote maman Samantha docteur oza malamu oui toza malamu nangolo nzambe merci docteur Grace Chamba outi kolanda ndenge na outi koloba ete ba crise to pe ba maladie o ezopesa pasi mingi na kati ya mabota ya mokili mobimba. Est-ce que oki ko expliquer biso docteur hypertension to pe hypotension ezali nini na simoko ya kobakisa ba maladie cardiovasculaire ezali nini to yeba nani ezali nini? Merci mingi na motuna oui eza na bakambo ifo esengeli batu nyonso bayeba hypertension eza pression oyo makila eza kotambola na kati na ba artère to misisa ya nzoto kasi pression wana emati eza lisusu normal te yango babengi hypertension. Hypotension eza nango kaka contraire nango elingi koloba ete pression ya makila na kati ya misisa to ba artère ekiti makasi yango wana na mukuse o différence entre hypertension na hypotension. La crise cardiovasculaire docteur ezali nini? Oui, la crise cardiovasculaire elza ko englober ba maladie belé kasi généralement oyo batu ba sengeli bayeba eza ba crise cardiaque cardiovasculaire ezana cardiaque pe vasculaire motema na misisa oyo eza ba tuyo oyo ezotambwisa makila. Alors lorsque bazoloba crise cardiaque elingi koloba que nakati ya motema eza na problème ya circulation to pe makila eza koleka na bien te esika moko ya motema yango nde babengi crise cardiaque to crise cardiovasculaire. Ok docteur, siko koyebisa biso basigne nini elakisaka ete mutu oyo aza na hypertension to pe hypotension? Oui, basigne ya hypertension to hypotension eza mingi esengeli nanu toyeba ete hypertension lokola maladie ezalaka na symptôme to signe moko te ekomaka basigne lorsque bacomplication ekomi. Donc nalingi koloba nini mutu akoki kozala na tension ya komata mais amoni ata problème moko te na nzoto na ye. Lorsque bacomplication eza ko se manifester nde tokomona na basigne ndeti vertige nde monaka mutu aza ko se plaindre tout le temps na vertige, mutu aza ko se plaindre na mutu pasi oyo eza malaria te eza ba migraine te, mutu aza ko se plaindre na vision floue alizomona lisusu bien te, mutu akoki pe ko se plaindre na ba
douleur au niveau ya mutema lorsque hypertension est entraîné problème au niveau ya mutema ya mutu. Nde basigne oyo ezaka basigne avant-coureur ya hypertension yango wana pe ba même signe ya hypotension. Hypotension au contraire eza ba signe oyo eza komema mutu na perte ya connaissance. Hypotension na exemple mingi oyo ekomaka eza mutu oyo aza ko perdre mai ya nzoto. Okoki kopesa exemple ya mutu aza kosala ba diarrhée libumu eza koleka to pe mutu aza kosanza mingi elingi koloba azo perdre mai ya nzoto pote na nzoto toza na 70% ya mai nzoto mobimba poids na biso eza 70%. Alors lorsque mutu azo perdre elingi koloba que pression ya makila eza kokita nde okomona mutu à s'évanouir topé à perdre connaissance nde basigne ya makasi ya hypotension yango wana. Bongo ba crise cardiovasculaire yango pesa na basigne otokoki komona ete moto soki azo présenter basigne oyo elakisi ki alinga koya alinga sala crise. Oui, ba crise cardiovasculaire na kolobela mingi ba crise oyo eza crise cardiaque eza na ba signe oyo ba ndeko baza kolanda esengeli bayeba signe ya liboso oyo emonanaka mingi epa mutu aza na crise cardiaque eza pasi na niveau ya thorax to ya tolo mutu azoyoka pasi ya tolo e bandi brusquement eza moko ya basigne. Signe mususu pasi wana ya tolo ekoki kotambola tolobaka na lokoto ya ba minganga eza ko irradier donc eza kotambola elongwe na tolo ekomi kotambola tina niveau ya épaule soit ekoki komata tina niveau ya mâchoire soit ekoki kotambola tina niveau ya mukongo. Soki omoni mutu aza ko se plaindre nango pasi ya bongo eza signe moko ya makasi ya crise cardiaque. Docteur, ba cause ya hypertension eza nini? Ba cause ya hypotension eza nini? Tokoye bango to? Oui, ba cause topé na lokoto ya minganga étiologie ya hypertension eza ebele. Eza na hypertension oyo tobengi eza hypertension d'origine primaire. Wana eza mutu ye moko na niveau ya nzoto aza na prédisposition ninkoloba nini ete na libota mutu azalaka na tension azwi tension au niveau ya ba gène mais eza na ba cause mususu oyo eza secondaire. Ba cause eza ebele mais ba cause secondaire ekoki kozala problème au niveau ya ba rein mutu aza na problème ya obésité donc batu ya minene mutu aza na problème ya niveau ya ba graisse na alimentation na ye akoli azokoliaka ba bilei oyo eza na ba graisse ebele ekoki komemati na hypertension. Hypotension au contraire na hypertension ba cause nango eza kaka oyo eza perte ya mai ekoki kozala mutu azosanza ndenge na utaki koloba mutu aza kosala diarrhée to pe mutu aza na hémorragie tomona yango mingi ba mama bazokende basi baza kobota basalaka mingi ba hypotension dû na ma perte ya makila lorsque azobota mutu asali accident azoki akoki kosala pe hypotension dû ya perte ya makila nde wana ba cause brièvement ya hypertension na hypotension. Kasi docteur Chamba soki to remarqué to moni bilembo nyonso wana uti ko énumérer to sala nini à la minute to remarqué yango eloko nini to kosala? Oui, eza na makambo ya kosala eza nanu
deux choses. Et sengeli batu bayeba ko prévenir hypertension eza maladie oyo ndenge nalobaki ba signe nango emonanaka après lorsque ekomi ba complication. Et loko sengeli ko sala il faut ko prévenir. To ko prévenir hypertension ndenge nini. Pour ko prévenir, il faut ko éviter ba risque cardiovasculaire. Ba risque eza ba makambu oyo soki mutu aza ko salango eza ko tindaye a développer hypertension. Ba risque wana eloko liboso esengeli koyeba eza batu oyo baza ko fumer. Ba meli cigarette, ba meli masanga ebele, il faut kotika puisque ba élément mibale wana epesaka hypertension. À part ça, il s'engage ko sala ba exercice pour prévenir hypertension, na ko sala exercice physique. Moi et gymnastique 30 minutes chaque jour et ça pour prévenir contre hypertension. Ce qui ba exercice mutu azana tante, il faut ko landela alimentation. Lelo batu balingi kolia ba misuni ba mafuta, mais selon OMS ils a recommandé il y a ko bakisa na alimentation ba fruits na ba légumes, au moins 5 portions ya ba fruits ningi koloba ke na mukolo okoki kolia lilala moko, okoki kolia bitabe moko, manga moko, 5 portions ya fruits par jour pour prévenir contre bah, maladies cardiovasculaires, notamment hypertension. Hypotension, il faut qu'on se réhydrate. Pour nous éviter, en et sengeli ko mela nzoto eza mai et sengeli ko bakisa mai na nzoto. Des moyens à prévenir maladie yango wana. Biso moyen ya prévenir maladie wana kasi docteur ceux qui te remarqué yango est-ce que ils appellent important ya ko kende na lombango na hôpital to salela kaka ba conseil o uti ko pesa biso siko? Oui, et sengeli ko landela maladie na munganga médecin na bakaya maladie ya hypertension biso to benga kango eza ba maladie chronique elingi koloba que maladie wana et ko zoyo tan vie mobimba esengeli kolandela ngo et pas munganga kotalisa tension au moins chaque jour, une fois par jour, tous les jours esengeli kotala la tension. Ce qui possibilité eza okende na centre kotalisi tension soit kozala na appareil ya ko détecter hypertension, ya ko prélever pression artérielle ou babengi tensiomètre. Et ça important. Yango wana eloko sengeli kosala kolandela na médecin kozala na appareil ya ko prélever tout le temps ko vérifier tension artérielle. Yango wana ba élément sengeli kosala pona ko prévenir ba complication. Docteur Outi Kolobé te ba maladie cardiovasculaire mutu soki azali nango asopinyaka na ba douleur na thorax et matakati na mâchoire. Est-ce que yango nde AVC docteur? Pour mona kana AVC batu baza atengami moi nini mâchoire etengami, est-ce que ça yango nde AVC? De AVC wana eza abréviation babengi accident vasculaire cérébral. Elingi koloba toza na niveau ya mutu. AVC soki na ba terme pona ko faciliter compréhension eza lokola crise cardiaque mais na niveau ya mutu. Mécanisme eza ndenge moko kasi yango eza kosalema na niveau ya ba vaisseau ba artère to misisa ya cerveau. Donc AVC eza na obstruction ngin koloba ke vaisseau moko na niveau ya cerveau eza bouché, d'où
makila eza kotambola bien te na kati ya cerveau nde AVC brièvement yango wana sens nango to définition nango ekomaka ndenge nini mpe basigne na yango eza nini? Oui, AVC tobandi nanu na étiologie nango eza ba résultat ya ba facteur de risque oyo na tangaki kala mingi te mutu oyo aza na hypertension, mutu oyo aza diabétique, mutu oyo aza obèse, oyo amelaka cigarette masanga, oyo asalaka ba exercice te aza déjà na risque ya munene ya kosala AVC. Pourquoi? Parce que ba élément nyonso wana na kotanga et salaka ete na kati ya makila ba vaisseau oyo eza komema makila na cerveau eza ko perdre élasticité. Ba vaisseau ndenge mamisisa mama Samantha na kati ya cerveau eza pe na élasticité ebendanaka kasi ba facteur nyonso wana eza ko changer forme ya misisa ya mutu nde omona soit misisa ya mutu ezoki alors soki ezoki ekatani makila eza kobima soit ekoki kozala kayo wana eza nini eza graisse ya mutu oyo aza kokonsome yango graisse eleki ebele na makila ezokoma kayo wana oyo tobengaka un plaque d'athérome ekoki kokende koboucher msisa ya cerveau et soki eboucher nde ebengami AVC cette fois là eza ischémique elingi kolobaka ke partie moko ya cerveau aza ko recevoir makila te nde façon AVC ekomaka na ba cause ba étiologie nango. Kasi bilembo ya AVC ezali nini docteur? Bilembo nango ya AVC ndenge outai koloba ekoma lelo généralement eza fréquent batu baza ko remarquer yango mingi mais ba signe oyo ya makasi eza perte ya sensibilité okomona mutu na niveau ya elongi déjà à perdre sensation, à perdre motricité. Elingi koloba na elongi ozomona munoko tengami. Munoko ya kotengama eza signe ya makasi ya AVC mais ekomaka pe fréquenté. Oyo ekomaka fréquent eza perte wana ya motricité ou bien koningana nzoto ba membre maboko to makolo surtout ya côté moko ya nzoto eza kosala lisusu bien te okomona mutu azo remarquer que loboko ekomi kilo wana eza signe moko mutu akoki pe komona azokoka susu koloba bien te monoko ekomi kilo ko prononcer maloba mutu mususu pe akoki kozala na perte ya mémoire to pe compréhension ya makambo oyebisi eloko azoloba eloko mususu eza pe signe mususu ya AVC ekoki kozala perte ya connaissance moni mutu azalaki bien azotambola subitement akwei a perdre connaissance to pe conscience eza pe signe mususu ya AVC nde ba signe oyo eza majeur yango wana. Docteur, soki tomoni bilembo wana kati na bandeko na biso tosala na bango nini topesa bango kisi nini to pe tomema bango na hôpital mbala moko to réagir ndenge nini? Oui, bandeko sengeli bayeba ete AVC eza urgence médicale soki omoni mutu abandi ko manifester ba signe wana esengeli komema ye na lombango na centre médical oyo ya pembeni munganga pe docteur akozwa ye en charge soki na esika bozali centre médical eza te possibilité ya kokoma eza te
esengeli kobenga munganga to pe service moko ya urgence pona bozwa ba conseil na eloko oyo esengeli bosala. Voilà, alors docteur, est-ce que AVC est une maladie moko guérissable? Oui, AVC eza na maladie oyo soki bazwi yango en charge na temps ya bien mutu akozala na ba séquelles te, mais soki bazwi yango en charge en retard nde omonaka mutu atikali na ba séquelles. Kasi eza maladie oyo traitement ezo dépendre pe na temps pe na cause nango. Donc mutu asali AVC akoki ko se remettre facilement sans que bayeba que mutu atika osala AVC. Pourquoi? Parce que prise en charge esalemaki à temps nde yango wana. Voilà, tozoko bana émission na biso docteur Chamba okoki koyebisa biso mutu oyo asali AVC mbala moko azui traitement na ye esili ba séquelles pe etikalité. Est-ce que akoki lisusu kosala AVC deuxième fois to troisième fois to pe eyaka mbala moko? Non, wana vraiment tozobeta sete makasi bandeko bazolanda biso AVC. Mutu asali yango akoki kosala AVC mususu. Pourquoi? Parce que alandeli traitement bien te. Soki alandeli cause ya AVC wana te eko bandela elingi koloba nini. Mutu asali AVC à cause ya hypertension, azo négliger hypertension après AVC na ye. Sima mikolo akosala lisusu AVC puisque cause aza ko traiter yango te. Nde monaka batu baza kosala ba AVC en répétition, soit dû à un mauvais traitement, soit dû à négligence ya patient yemoko alingi komela bakisi te, aza ko respecter maloba oyo munganga apesi ete. Okoki ko éviter AVC ndenge nini docteur Chamba? Oui, AVC makoki ko éviter yango bandeko eza na ko éviter ba risque cardiovasculaire. Na bandeli AVC bokoki ko éviter yango en évitant kozala na ba risque cardiovasculaire. Elingi koloba nini? Eloko ya liboso eza ba mesure ya hygiène de vie, la façon mutu aza ko vivre. Esengeli koyeba ete mutu oyo aza ko mela cigarette te, oyo atiki ko mela cigarette, atiki masanga na quantité ya ebele, aza ko augmenter mode de vie na ye. Donc aza na risque moko ya mukie ya kosala AVC. Mutu oyo aza kosala ba exercice physique 30 minutes par jour ya exercice physique eza ko permettre ya ko éviter ba maladie cardiovasculaire même AVC. Mutu oyo aza ko s'alimenter convenablement. Nkoloba aza kolia 5 portions na ba fruits et légumes denge OMS azo ko préconiser, et aza ko réduire quantité ya ba hydrate de carbone, ba aliment ezana sukali mingi, ba aliment ezana ba graisse mingi. Aza ko augmenter ba chance na ya kozala en forme, peut ko éviter AVC. Mutu oyo aza ko respecter traitement na ye. Soki aza hypertendu, topé diabétique, azolande la traitement na ye convenablement, mutu wana akosala AVC te. Voilà, botiko landa bongo docteur Chamba. Kasi docteur Chamba touti kobungisa actrice comédienne moko monene ya mboka na biso na kombo ya Solange Mindondo. Topolanda image moko na yo awa parce que papa oya boti ye to interviewer ki ye alobi azo comprendre te loko ni komeni mwana na ye. Mwana zaki malamu
aleli kaka pasi ya loboko ti bamemi na hôpital suka mwana na ye atikaki biso tokomeka kolanda olanda na ndenge papa aza koexplike biso comme ça tokozonga omeka koyebisa biso en tant que médecin babilembo wana o papa alobeli biso en tant que médecin omeka koéclaircir biso soki ezali nini balandi toza awa na papa ya mama Mindondo auti kotika biso tokomeka kotuna eza pasi papa aza vraiment na pasi mais akomeka koloba te liloba moko po confirmer bino moko makambo nini komi awa. Bonjour papa. Mais écoutez, moi franchement je m'excuse, hein. Moi expliquer bien ça te. Les Wanaï jusque maintenant. Alors mon imprévu, je ne sais pas. C'est ce matin que je viens de savoir que ma vie est morte. Il était jamais malade, il avait mal au bras et puis c'était tout. Avant-hier, ce matin à 5 h, il m'aurait, voilà la vérité. Voilà, bandeko balandi ya Kuli Media Télévision, wana touti kolanda et le mona docteur Chamba, hein, papa ya actrice na biso auti kotika biso na kombo ya Solange Mindondo, ndenge ya lobby docteur Chamba, iza nini? Oui, maman Samantha, merci. Touti kolanda papa et sengeli a koyeba ete apesi signe moko oyo biso tokoki ko orienter yango mokie vers crise cardiaque mais oyo est entraîné arrêt cardiaque en koloba ndenge tolobaki ne bande soki mwana ya papa azalaki actrice na biso azalaki déjà na ba maladie au totangaki avec na ba risque cardiovasculaire élevé par rapport à taille, par rapport à tension, par rapport à diabète. Il faut que tu aies un antécédent, ceux qui ont un antécédent, sont écartés. Donc, azana ma maladie, sont en athée. Et c'est un peu que tu as mutu, sont na mokilio, toza na 12 millions de personnes par jour, bah, crise cardiaque. Et puis des arrêts cardiaques, oh, et ça sans cause, c'est sans cause. Parce que, moutako kiko vivre normalement, azoye bate que mouté manae et beta kana rythme normalité. Donc, oza na yo wana, ou éviter que mouté manao et ça na rythme moko anormal. Rythme wana anormal et koki ko changer façon makiliza kotambola ko créer bakayo soki obaki sina ba facteur de risque oyo eza ebele ya masanga makaya oyo nyonso wana totangaki ekoki pe ko entraîner crise cardiaque pe arrêt cardiovasculaire mais pour confirmer na banzi ete ba minganga ba salaki ba examen mususu oyo eza paraclinique puisque médecin na symptôme na signe ya pamba a koki kopesa conclusion te apesa kaka hypothèse donc na ndimi et na zape ko yebisa bandeko que eza possibilité que actrice a sali arrêt cardio-respiratoire dû à une crise moko cardiaque, ils ont une possibilité, maman. Il y a un peu à moi si bakisa qui était en bakenda qui n'est en hôpital à Senyaki na Moutou. Ah, voilà. Donc, ce qui y a un bakisi à Senyaki na Moutou, et ça fort probable que ndekonabiso à moi si à Salaki AVC moko grave ou eza hémorragique parce que saignement wana eza hémorragie intracérébrale et limbisaka te eza urgence moko soki bazwi yango à tenter mutu akoki kokende facilement. Docteur Chamba, moi conseil na bato nyonso bazana ba hypertension to pe hypotension pe bao bazana ba maladie cardiovasculaire moi conseil na éviter régime alimentaire nini bakoki kolanda conseil pour na bango docteur Chamba.
Oui, pour na bandeko oyo baza na ba maladie wana métabolique, hypertension, diabète et loko to kokiko pesa bango comme conseil à liboso esengeli kozala na munganga oyo azolandela bino puisque za maladie oyo ya ndenge na lobaki za chronique. Donc oko vivre na maladie wana toute la vie esengeli kozala na munganga. Ba conseil oyo eza pratique toko lemba koloba yango te kotika makaya tika masanga kosala ba exercice physique kotika kozala vraiment sédentaire na bureau mouvement ezalaka te faut kosala ba exercice physique ko vérifier poids et une manière ya kosala yango facilement oyo mutu nyonso akoki ko évaluer yango eza mutu a calculer ye moko indice ya masse corporelle elingi koloba nini que ozwi poids na taille na yo rapport wana otali soki eza na se ya 30 to na se ya 25 rapport wana o vérifier poids na taille na yo soki eza bien yo moko oyebi que il faut na continuer mais soki eza munene il faut ça la régime tika kolia mingi tika kolia ba carbohydrate ba sukali ba gâteau ba cake ba aliment ezana ba graisse ebele o diminuer kolia ngo o bandi kolia ba fruits na ba légumes o est important pour na consolider et kobakisa mai ebele. Donc on eza ba conseil o eza purement pratique qui a vie na biso quotidienne oyo bandeko ba ko sala et soki baza déjà na maladie et sengeli ko mela bakisi wana observance et traitement et ça déjà 80% il y a bien-être et patient moto azo mela kisi nae convenablement à cause d'un problème il y a ba complication il y a ba maladie wana te. Merci. Docteur, en résumé, hein, na moi mukuse pour na bato mususu bazona na biso na mikili ya poto balandi biso malamu te, moi résumé pour na bango na français pour na comprendre loko nini tozolobela. Oui, merci beaucoup. Nous étions en train de parler des maladies cardiovasculaires et nous avons épinglé quelques éléments sur la crise cardiaque et l'arrêt cardiaque. Mais aussi nous parlions de l'hypertension artérielle et l'hypotension artérielle. Ce sont des maladies qui sont maintenant fréquentes au monde et c'était dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, nous le vivons aussi en Afrique et plus précisément en République démocratique du Congo. Nous avions dit la différence entre crise cardiaque et arrêt cardiaque. Nous avons parlé de l'hypertension et l'hypotension. Nous savons qu'il y a des étiologies, des causes qui entraînent l'hypertension. Il y a des causes secondaires, évidemment, des problèmes des reins. Nous avons cité des maladies et nous avons aussi parlé de l'hérédité. Mais nous avons aussi épinglé les facteurs des risques cardiovasculaires qui peuvent être résumés en peut-être 3 ou 4 points. Le plus essentiel, c'est le tabagisme, la prise d'alcool, le manque d'exercice physique et une mauvaise alimentation. Ça, ce sont des éléments qui sont des facteurs des risques des maladies cardiovasculaires. Nous avons aussi parlé de l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, qui est une conséquence, si on veut, d'une obstruction. Une obstruction des vaisseaux, des artères au niveau du cerveau qui entraîne une mauvaise perfusion d'une partie du cerveau. Et nous avons dit que l'AVC peut être évité en respectant certaines mesures hygiéno-diététiques. Nous avons dit que lorsque vous remarquez des signes d'AVC que nous avons cités, entre autres, il y a déviation, il y a une faiblesse ou lourdeur de membres. Généralement, c'est
l'hémicorps qui est atteint, il y a une difficulté à marcher, une difficulté à parler, une perte de connaissances. Lorsque vous remarquez cela chez un patient ou une personne qui est à la maison, nous avons dit qu'il faudrait l'acheminer très rapidement vers un centre de santé ou un hôpital pour une bonne prise en charge. Et au cas où vous n'avez pas les possibilités d'arriver à un centre de santé, appelez un médecin ou des services d'urgence pour avoir des conseils pratiques de comment vous pourrez prendre en charge la personne jusqu'à ce que vous puissiez l'amener dans un centre de santé. Je pense que voilà brièvement ce que nous avons dit en lingala, résumé en français pour les téléspectateurs. Alors, bokende na lombangu na centre de santé oyo ezali pembeni to pe bobenga monganga kasi docteur Chamba Grâce azali médecin traitant na mboka Kinshasa na hôpital moko de la place na kati ya mboka na biso. Docteur Chamba azali pe médecin pene na bino, donc c'est un médecin près de chez vous. Un médecin près de chez vous, nako PCE Maloba, na moins quelques minutes, à l'Obelabiso, qui nous en disent un peu plus. Un médecin près de chez nous, ça veut dire quoi, docteur Chamba? Oui, merci. En fait, c'est un concept qui est vraiment nouveau pour notre pays. Nous ne sommes pas encore habitués à la médecine de proximité. La médecine de proximité, nous voulons la résumer non seulement en médecine de famille, mais avoir un médecin qui est à mesure de vous suivre, qui connaît les personnes de vos familles, vos amis. En fait, c'est pour éviter, nous avons eu beaucoup de cas de décès des grands artistes de ce pays, notamment les artistes sans souci, qui sont décédés par erreur, puisque personne ne connaissait le dossier médical, si vous voulez, personne ne connaissait la personne, le patient. D'où nous voulons non seulement attendre les patients, comme on le dit, l'adage qui dit, ce ne sont pas les médecins qui vont vers les patients, ce sont les patients qui viennent vers les médecins. Et aujourd'hui, nous voulons changer cela. Le médecin peut venir vers le patient et prévenir les maladies qui peuvent avoir des conséquences néfastes pour la population tout entière. Merci. Voilà, c'est donc ça que vous appelez Proxidoc. Oui, madame m'apprend vraiment les mots. C'est ce que nous appelons Proxidoc. Proxidoc, c'est une nouvelle manière de dispenser et de bénéficier des soins de santé. Donc, à partir d'un médecin de proximité, vous pouvez avoir des soins de qualité. Où que vous soyez, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, aller à un centre de santé. Vous pouvez avoir des avis médicaux, vous pourrez aussi interagir avec un médecin, vous pouvez vous souscrire pour un médecin de famille si vous voulez. Nous venons, nous évaluons les membres de famille, nous vous donnons des conseils pour prévenir les maladies. Nous faisons plus de la médecine préventive au lieu d'une médecine curative. En résumé, c'est que Proxidoc fait. Voilà, alors, et un médecin de famille, souscrivez à Proxidoc, cela est très important pour vous, pour avoir quelques conseils sur toutes sortes de maladies. Maladies nyonso bokoki komona ekoki koyela bino na bandaku. Bobengi Proxidoc bozwi ba conseil au lieu bobanda komi na ekoki kozala boye etika na pesa aspirine, ekoki kozala boye etika to tche mopepe. Bengi Proxidoc ekoyebisa yo eloko nini okoki kosala yambo okende na moto azobela na hôpital. Alors docteur Chamba, votre numéro de contact au cas où on veut vous contacter pour Proxidoc. Oui, merci. Pour les personnes intéressées qui veulent entrer en contact avec nous et qui aimeraient avoir des questions, échanges, avis, vous pouvez nous appeler au numéro 082 230 43 00. Je répète, plus 243 si vous voulez le code du Congo.
82 230 43 00. Voilà, c'était donc là le docteur Chamba Oyo Toyambaki pour Nabino na émission na biso ya lelo. Topesi bino merci na ndenge bo accorder baton na bino pour na kolanda interview oyo to sali pour na bino na kanisi ete bozwi biyano na mituna na bino kasi botikala bongo te bo inviter baninga te ba continuer ko s'abonner na chaîne oyo ezali Kuli Media Télévision pour makambo ya malamu ya kitoko ezala kaka na Kuli Media Télévision. Na pesi bongo merci na ba nyonso bazolanda biso na mikili ya poto na États-Unis d'Amérique na la patronne na madame Françoise Vita pe na pesi susu mbote na docteur moko ya monene na kati ya Afrique du Sud na moni bongo docteur Vicky Vita pe na pesi susu mbote boye na ba o nyonso ba continuer ka kotika mo ba commentaire na bango na si ya ba émission ya oya nga ya bino o Samantha Kelezi. Alors na pesi bino rendez-vous très prochainement botika la scotcher bo s'abonner bo partager ba émission na biso pour ça la kaka malamu ndenge ka to misana. Alors merci, bye bye et à la prochaine.